Zembe lobini toke ubeta kuliko na ngana zembe tomafu madogo kwa dalili kuti malobini kanchi beto na kikongo bakisina na saku ni la kokore muna saku papa dina mabongo kama yoka kadi bonga ntinu zingi yoka kanchi mpoku sabo bidian sala biyoka. Merci papa. Bidian sala makabonga sababu kabla wamfunu kansi vo bato kuso kwa mundu na ilazi yuko kingala kwa terre kingala mpasi eni mikoro bete ezalaka oyo babenga ka tukwa muserekete voilà ingala pasi papa wana munurushi donc ceux qui chassent wana chauffer bamoni ye wana zako ya ntangu suba biawo azantina te balekishie
me ba mususu baleki bazaka mwa mobulu wana alobi yofo koleka te shitu ke nana zumpu te joa ko kaka kufika kawa donc ligorobete ye penza akoko kufa be ko kufa déjà problème tête là ko lukande mpuku wana neli kambele ka bongo. Merci papa. Merci papa. Ça c'est là vous pose wa puis midi mo jejeki diambu di finamene likambo ko be pene diambu di loke munza likambo ekomona awana sina mokili bo yana mokili bo zala ko kamwate ke yutre ko noko bo zala ko kamwate ngai kaka moto oyo na bungaki no maya no ngai mutasala kini makambo ile na keke ya no ngai pe kaka mutasala kini makambo ile kaki na Sodoma na Gomora ngai pe kaka moto na tambisaki bana ya Israeli ngai pe kaka sikaboye nazali kotambisa ekeke oyo ya nini bobongama likambo ikomi pene refrain ka nombre effectivement yo ikadi langa nasalaka likambo te soki ndenge papa alubiawa nasalaka likambo te soki nakebisi bino te j'avertis toujours avant de compris quelque chose et voilà la question sur le français si tu es en français, tu vas français. Voilà. Donc, on parlait à la langue de Vujla, donc le qui se trouve donc français. Les grands événements arrivent. Les grands événements arrivent ici dans le monde entier. Soyez prêts. C'est moi, donc Dieu qui parle, on a personne pas Simon Dumont qui est là, qui avait détruit Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui avait, à l'époque de Noé, c'est moi également qui avait provoqué le déluge. C'est moi également qui avait dirigé les enfants d'Israël. Et c'est moi aussi qui est en train de conduire cette nouvelle génération. Donc, je ne veux pas quelque chose si je ne préviens pas. Donc je préviens, j'avertis toujours. Donc c'est pour cela, prenez garde, faites attention. Les grands événements il y aura un bouleversement dans ce monde entier. Donc voilà en l'occurrence, papa Fombanza. Non, on attend, on n'a pas d'enguer, on peut s'amener le message. C'est pas d'enguer. Bouleversement, donc ils allaient koya, donc avertissement des allaient au pesa biso. Donc bokamate soki likamwana et bokamate soki likamwana et salami parce que si vous allez déjà averti, mais il en a français pour pas. Un homme averti. On vaut deux, n'est-ce pas? C'est bien cela. Pas deux, vous allez avertir le banane. Mais puisque déjà, bon, le banandako, et banandako, et vous voyez l'État. C'est pour nous. Exactement, puisque nous avons le privilège d'être là en permanence. Vous allez chaque fois. Ah ouais, on se quitte, ça fait ça, chaque fois, on va le baka, nous connaissons le baka, en tout cas, c'est du moyen permanent, quoi. Donc, avertissement n'a pas d'agenda, après ça qui pour y aller, il va quitter, à Zali, donc il y a une casse. D'abord, le Taga Maïwana, donc, Bobo, Bongama, je sais quoi le monde. Et je vois que tu viens, ça se faisait venu, quoi, je sais pas si vous vous tenez. On ne peut pas se mourir pour bien gagner. Merci, GGD, bonjour, madame. Jean-Louis. Ah, ezali ndenge tolobaka te ke ezali fanatisme te mais likambo tokolobaka ngo na ndenge ekozalela mpe ndenge ezali ndenge wana ya solo mais na makambo nyonso oyo ngai naza kozonga na moke nsima ntango wana ngai natumaka na kamba na 1976 ou 76. Mais en 1978, 78, les Gabonais de Salamaka. Mais dans les Gabonais de Salamaka, c'est une fausalité, à part dans ce qui fait qu'elle est 6 avril. Donc les Alaka. Mais le 12 octobre, les Alaka. Mais la fête, on a Bissonios pour aller coller la Aonaka. Les Alaki m'ont message et que. Le 6 avril, papa faut pas mater le cérémonie. Le 12 octobre, puis le décembre. Ce qui n'a pas santé entre le 12 octobre et le décembre. Sécheresse, on est kotaka makas. Tu y a qui connaît la awa.
kolela ka bafuma loka lobi na yoki kolela na bino kasi finally misabini zalite pambate bino tozo kusenga kulimisa na mbindi na bino nini to kulimisa bino wana yeta takata na yibite papa nazotumbula yote ibisanyana ndengini bezalaki na 78 wana asashiresi biso tozalaka awa tolali bapapa tokembusa na ntango wana bazalaki na nafaki na information bapapa bobi bazalaki na ntango wana tosengaka kuna na tribune kuna kasi papa fumalonga atalaka biso te biso nyonso kasi yo ntango yaki ongere geste moko esalamaki wana limisanga papa ngato dia bouger ya bafoto toucher à l'air merci papa Mbenga ndenge ya lobi fete ezalaka na nkambo nga nazalaki nanga na Kinshasa alors awa bazalaki awa soki 3 jours kosenga na kosenga to ya papa kei mpe motema na Kinshasa mwa likambo nazalaki nango nalobi lokola bango misato baza kuna na nkamba tika kita kuna nakende yebisa bango likambo naza nango tomoni voiture moko ye motuki mbangiste voiture yango mpe ya biso bakimbangiste ngala lobi mbemanga na nkamba andimi na ye na ntongo wana nga déplacé moke ntango nazongi natoni me chauffeur ake na ye alobi akomema na ye yo te ake na ye nga mpe likambo te nake na banda nazwi taxi bis te Mbadzagu nazwi camion mosusu nayokita na nzela kuna na tableau kuna na wene après naye nanga makolo te na premier poste ntango nakomeka na premier poste naye moto alongwaki na ntongo nga moto ya liboso na kotya wana kaka aye okutanga wana nga na koti nanga papa ngabe po nini nga nazalaki yona no bayibisi ngai lobi oye na yo komema ngai te soni esali nga mpe namati na nga nzela oyo moto ya liboso tokutanaka papa fumambati kasi feti esili oyo kosali nga lobi naza na likambo na nga kasi nakoyebisa yo te limbisa ngai likambo nini awa na papa yebisanga koloba te namatinaki otaba papa tokutani na papa kulutu kasi feti esili likambo nini no naza na likambo kasi fungo ozala kuna misato avana lobango limbisanga na koloba te ye mpe esali ye pasi kutani na papa fumalongo kasi nini feti esili no naza na likambo kasi avana lobango bino misato ozala wana tolali na biso mpe bango tobalali oya bangana mfungu aza miboyadi ya mwana ngaze kaka alors na tribune ya kala oyo tobukaka kalakala wana kabango ezaki kolekela wana bambuta ya zunga kinzungu ya olobi tata na yo aza na kanda mikolo yo ya 3 jours makambo aza koloba na biso ya pasi après
pour wasenga na papa maloba mati ape koloba kalandi na landi nake nafukami nasengi bolimsi kalu yakendo kovanda na siku ya lobi tomoni mwana asengi bolimsi kasi kosila awa te ye moko akende kosengi na mbokuna na muzole kadi ntekolo mwana ki koko azalaka mwana ya mibale ye kaka bia kokende kuna akende kosenga na koko na ye simande tolani tolo basali programme tutuye banzembo mabondeli nsima nango balobi yo loba ntango kamati likamwana nasengela ngo bolimisi kuna na banza gungu na ardi masasi nziki kuna likamoni nango tosengelaka bolimisi bambula ekangamaka surtout na pas fleur bato pasi koteli bango bamai nyonso esili kauki nyonso diare rouge pandima na yombo alors tosengi bolimisi tosilisi tolali na ntongo ngari bon papa kasepaki tena misato kozala esika moko nga soki tosaki lono nga nalobi yango te nga nayeli makambo mosusu wanongisima mwa nikuna tele monaki be alors nde tovandaki esika moko oyo yanga nalobi esili mutu na mutu apesi nga lianga ya papa kolutu na yoki napesi merci ya papa mfuma longo na yoki napesi merci ya mfuma mbana nde ya suka mekingana ngandela voiture la foi conti boyoki ndenge oyoki te nalingana kapena ukogana kate oyo oyoki awa ya moloba voiture fopataya ye wana popati merci na kombe tata mwa lamba mais awa toza kolata elamba soki yo osalaka te kaka na elamba moko wana ozali yango osalaka mosala te moto afutamaka soki asali mosala mpe azwi mwa eloko asombi elamba ya sika me yo mikolo nyonso kaka elamba wana osalaka mpe mosala te mpe yango kaka ovandelaka suka nango ekotoboka lisesende ya mwana papa na sisi bona kumba tata mwana mpe mulu mosala na ntango wana loya réponse ya moto na moto ezali bien ezali ya papa kulutu papa mfuma longo papa mfuma mbanza yango bozalaki komona ngai nga na ke sikoyo kuna na mayo nabandelaki kuna c'est vrai nayo namonaki ke mpasi ezalaki bamai eza te biso nyonso tokotaki parlo na systeme wana alors sikoyo ezalaki na biso kolia nini biliki bilgor eza ya baaméricain eza na anglais je crois yango bato bazalaki kolia bato baza kokufa sino bana mike nde tosalaka beko tokandelaki nango na mwanda eyo kosisa ngo na kindunga tina boma tiela mpe na bomaka alors
bato balembaki na kosambela balembi tozalaka mpe na bamama kaka na tongo na moi boye ndenge tokotaka libondeli ya tongo na pesi kose bamama oza ya kolemba butu naza kolanda bino me nazoyoka bino bien te nabondeli ezosala malamu te to force toza koluka mbula kasi mbula ekobetana mbula yango ekomi pene mbala moko mpe ekwekwaka esili bomoni mpe bomoni te tomoni bato basepelinga bo mokota na zamba koti na bazamba bato akinga mpe bazalaka alors moi mobimba leki nde mwana alors koti ndako na babonde na biso na butu wana na 3h du matin ya mingi ye te 11h bamai ezonge baplace ezaki ya kokauka plein bapapa bapesi biso réponse ntango wana papa womba ozalaki wapi ozalaka mpe ozalaka te papa tozalaka na ntango wana tozalaki na kilengi ngeta papa bo makambo na ntango ezalaki na ntango wana papa vango zita ye moto azalaki parcelle de district to sous régional ntango pasi ekoti ayaka na nkamba na silver moko tata mama ngeta ya mwana ntango akomi na nkamba ayaki koleka na papa fuma mbanza papa biso kuna pasi mai ekauki bato baza kokufa bongisela biso me réponse ya papa fuma mbanza alobi ete tata azali na bino kuna bokende kokuta na tata po tabongisa makambo wana nde ntango wana papa azalaki na kindunga opesaki programe ndenge mbuli abetelaki papa donc azambenga aza kolinga yango papa mbenga azotumbola ngai awa soki ezalaka ndenge nini donc ezalaki bongo pamba te pasi ezalaka mingi crise kasi tolobi ke tolona tobokola likambo ezali po ntango wana nayebi te mokolo mosusu nalobaki awa mbongo ezali me eloko ya kosombe kozala te eya be eya te eya te mbongo ebele oza na mona eloko ya kosombe kozala te elobana na yo yango toza koloba ete tosangela mingi yango papa mbanza alobaki lisese yo oboyi komela mai ya tunongo soki yango kaka etikali okomela mpe okomela te makambo azali ebele totiaka nzambe liboso te oyo mosusu ekoya nsima boye te me mingi balobaka kosalaka nini zolekisa lera pamba nzambe azali te e makambo eza ebele ntango ya ngola ndenge eza kolobama ntango nyonso ntango ya ngola nde mokolo wana apesaki mama wana mama nani kolobaki lipa gato Élysée. Boye te moto nzambe aye alobi eloko eza te mobali akufa soki na mwana totikala eloko kaka yango toza nango soki mpe esili tokufi na biso na ntango wana nde kozala benga bika
kasi foto sambe la makamwana nyonso eleka oyo baza koloba ngai te nzambe kaka mokili oyo nzambe bie nzambe te ntango bato baza koloba bamosusu baza kokritike toyimayima me ntango nzambe akosilika ntango wana ngeno kosikila nanga te punga nzambe tozalaka na boyokana makambo eza koya liboso eza ebele surtout nzembo nayokaki soki ya banani awa ndenge bato baza kokufa sata aza kosepela ekomeli ye lokola moto aza komela nini vino banani wa bayimbaki awa ndenge bato baza kokufa sata asepeli aza komela vino na ye bakina nde vino na ye nzembo ebimisika entre-temps bato baza konyokoma ye asalaki moto te kasi tokanga kaka na mabondeki ntango mpe ya ye kozala kokanga 1000 ans te biso tozosengaka maboni ndenge papa mpe azalaki koloba tozokobunda kotia maloba wa papa ntango babible oyeba banzembo sacrifice tozali kosala po tata nzambe ayokela biso kamwa ya mabe esila elongo kati na biso yo opesaki nga mpe nazongisini yo osisaki te merci merci papa ndenge ozongiseli ngai makambo nyonso ndenge toza kolobela yango ngai nazali conseiller biso nyonso na baconseiller na bandimi biso nyonso tokolela epai ya nani tata molimo santo ngai nazwi par exemple mibale oyo ezalaki na 1980 pa bobe ntango bokendaka na lubumbashi na bapa bamonisa misato elaki na nini 1980 mbekabunini ezalaki na lubumbashi prison papa bokendaka koluka nini nakasika ndakwa papa fuma mbanza pale lumanakanga na deplace ake na lubumbashi Satan ake komeka avion ekoyi kopongwa ezalaki ndenge nini bato oyo bazalaki na kati avion mama fuma mbanza mama kiwa sisulu alobi lokola avion nano epumbwe te mabele naza komona yango oyo bafenetre avion yango tosote na biso Satan ake koningisa bitumba wana awa na nkamba nde bato oyo leo bazotiesa to crepsage donc makasi ya ndenge omi ezomaka mpona kotya crepsage anda banzambe oyo soki toke na nsima temps côté bacimetière wana ezali 8 na mwa point batya échantillon moko mabanga ata bapapa balingelaki yango ndenge wana ndako ya nzambe nyonso ezala ndenge wana parce que ndenge ezali boye banda na fondation ndenge nalobeleyaki yango ki na likolo donc eza kaka na 80 cm oyo batyaki babrique 8 nyonso eza tout en pierre tout en moellon e libanda ezala mpe ndenge wana lokola mozele papa simokimbango ndenge ezali
kasi basala balati kasi ande mwana bazwaka sikoyo ekomaki ete balongola couche nyonso ete batya mabanga nyonso kaka ndenge tolole ndenge na bande ana papa Fumalongo poso na bango ete erate kaka journée ya 6 avril 1981 wete nda Nzambe efongoma te taka na mokolo wana kaka nyegelanila mona bana kuna na 1980 ndenge ezalaki na Lubumbashi ale baekotrike na avion wete epomba te papa njete lekutu makani ya yule zana groupe électrogène peut-être que ache essence kuna lobala ndenge ezalaki kuna papa la copie d'attendre un peu Molimo Santo tango président Mobutu apesaki papa président de Lubumbashi. Donc il fallait tout ça la cérémonie Kona. Donc tozwaki super DC8 avion à Molai où le président maréchal Mobutu a sauvé avant même DC10. Alors bien à Loï n'a pas sur avion qui est dans la délégation Nyons. Tout ça qui est plus de 180 et il y a papa, maman Somisak, maman, bana, bambuta lingomba. Délégation à Faki, GTK, c'est donc les Lingomba miniature. Donc, Kona, ma commence ici là qui, la cérémonie où il s'est pour apaiser biso prison. Dans la Bozongi, comme il aéroport, alors le gouverneur, à Sakoufa, Mandongo Bolaniati, il y a en tout cas parmi les gouverneurs où on a l'autorité, nous avons tous sa papa Mingezaki Mandongo Bolaniati. Vous allez accompagner, puis sauter l'aéroport. Tomati na avion et sali taxi. Donc il y a la souka poto décoller. Tomoni avion zongi sous malembe. Tant zongi malembe, pilote a fongolé à l'obi non. Nazali koyoka solo essence. Oh, ba moteur mine na sima. Ye pilote kona. Solo essence ndenge le bolu kana. Ba technicien ba mécanicien ba tali non. Ba bino au fongola kona na coffre. Bafunguli kona isika bateka bagage ya biso ezali kola ezali kaka groupe électrogène na babidon non et là comment que ezali te bon ezali toke tozwi susu avion pilote azwi taxi asali taxi toke kona na piste tant tokomi po décoller ati moteur abi yango te tozongi lisusu wana gouverneur fâché nini ezali wana le moteur ekita nana teke baba bidonyo sozaki ama nkamba bide kokwa kalibanda tata nzetere ya degizaki mingi bagasi tata nzetere sans ezali de tout ça donc siko babazali koloba pilote alobi na kokenda te na zoka solo essence zoka nde tricage ezalaki sikoyo papa Fumalongo biso tozali kaka wana donc mitema papa Fumalongo atelemi bo bandeko na bazali asimbi bakiti mibali Abani Boyo, Azel le Azel Kosek. Si Mango Balobi, nous avons trouvé la panne. Panne des Alakini. Ba moteur, nous sommes couverts de Nengue Zali. Et c'est le la voiture. Soko est kangamité, qu'on a la tableau et indicateur rouge. Soko comme hiver, il y a ba portière, ba fenêtre, nyonso. Soko est kangami, nyonso ma indication les na tableau na pilote. Mais comment voulez-vous que tant vous avez kokenda, nyonso les ko indiquer vert. Or que na moteur ezalaki côté à droite ezalaki ya couvert ezalaki ya kokangama te donc ngeke kosala matango azwi à l'huile soko topumuki kaka pa efungwami elle veut exploser la lingomba pe na biso baso en tout cas mbelebo kaka na histoire donc tango papa telemaki wana zoka ndazali ko invoquer mwana mama Mwilo Marie Kiawanga akeko découvrir couvercle ya moteur kangama kite siko pilote alobi oh ndenge nini kangama kite alors que awa na tableau nazomona vert loko ikangami balobi maela sana taw bakangi yango siko tango tokea alipa topumuki donc topemaki malamu to tokomi na njira ya enfer tokomi donc ndenge mama Israeli alobaki tozali na banzambe yao nakombe tata mwana pe Molimo Santo amen. Merci le Bango tata maniseti bo isuka kiwana te awa ezalaki na 1980 papa alobi ke na Lubumbashi kuna donc maman Mbanza maman Kiwasisi atanga alobi ke pour les premiers boy mabele ya nazo komona ngo ba feri les ko foma mato sote
wapi mwana mama kwa kiadi ya zawa mama kwa kiadi ya zawa na mwana na yote sote hawa wana na kusaka tunaona aila kwa shofe nyonso wamete eyo kana ite kwa basala sila kuna avyo ikrase ale ngomba nyonso ikena wote bikaboyo eko kakubeba me oyo basala kina click wana tatango wana papa baki ye article ko sala manef alo na kicha sale ayi au asomisi 1000 asimane hale avamba ko somba la 1000 wana na kwa fika ya ngopa kata tango ayi papa siliki me ti papa yaki bikabwana isi bale bibeka kate deuxième attentat et ko sala masikoyo na batu ya braza sala kindenge ni papa ko banda ko sada te oyo sakaroni ni algo zina papa ko ni sumisa na bosa ni mboa na sokina na nonante donc 80 90 ya Dans le 4 novembre, papa était Suisse, a commis à Braza. Pamba départ de ce jour à papa na Suisse. Et Zaki Congo Braza, les Sarakignon, Soko, na soin papa qu'on a poto pour na départ. Alors, papa Fumambanza, a Longwe Awa, a Ina Kinshasa. Pour que na Koyamba, papa Fumalongo, na Brazzaville. Tokomi na Gombe. Papa Nkulutu, donc ezalaki que bon, tozotangaka ba seconde pas battre tomonaka liwa yango. Mais papa Nkulutu a passé instruction, tolingi te bato mingi bakena Braza. Quelques musiciens kaka bakenda, malamu tolingi te makambo ekona okoya kona. Biso toyebaki te. Tokomi na Brazzaville, pa avion pe pouye na butu. Le 5, Tolongwi Braza, pour na Kinshasa. Tobati na masua moke oyo babengaka sakaroni. Tomati wana ndenge papa ya kitoko. Accueil ndenge papa za zwaki pambate ba sambe panzana kike papa ndenge na kufi donc moyen zalité. Tango tuzoko katisa toye na bata sakaroni. Tomoni pendenge zoke la pante ti tokomi na biso na Kinshasa. Accueil ezalaki wana moyen pour décrire mo ezalite banda tobotama banda tomona pa. Na nzela nyonso meme ba corbière eza kotelema bato bazo kolela bani ndeko na bango bazo kokunda babosani ke bendeza na corbière nyonso ekoti tika mwana papa simuki bangwale. Toke na Gombe toteka na Gombe lobi vraiment papa Nkulutu donc au départ donc presque à la mukate pour la même papa Fumalongo aye. To sai défilé na kanisa bato sai défilé pendant la beach kina Kinshasa et na Monkoto. Alors le lendemain, les papa les 3 pays il faut sillonner en haut. Tous sur la montagne, la garde civile, ti l'aéroport. Angola batidaki avion to kei. Tant que tous na Angola, le lendemain, Sakaroni a sali tournaye pour la zone na Braza. Bato na Sakaroni tango ezoni nzokande motambo batielaka. Papa ko ete tango akokatisa tango koma wana na place ezindaki wana komi maiza makasi comme ça na papa Fumambanza na ba délégation sotokufa. Lokola motambo wana esimbaki te lokola yeso ko mami watana lobika kaifuka kana mbela makila ali mokolo wana nde bato ya Sakaroni ezindaki papa Fumalongo asaliwa pito zela biso na Luanda. Alors bato yango lokola bango basaki ku yango bakomi kolobake Sakaroni wana papa Fumalongo nde ali bato nyonso wana Alessandro Ekei na ba journaliste bakomi papa Fumalongo bi vampire ali bato tout ça. OK bango kaka nde bakomaka tango papa Fumalongo asali na photo ke Diangue da kufi tozali RFI alobela ko mokote mais banda 4h du matin na ba fula pango tango ezali fula ezo utanjili ba masina bato baza ko sepela baza ko petaka bobo Diangue da kufi yango bozwaki sango ya moa donc makambo na nyonso ezali diabolique ni tambo
ndenge moko papa ngulutu ajutaki alobi ngai mpe basalaka ngai ndenge wana papa ngulutu alobi DC10 nazokenda na Bruxelles kasi tala DC10 na 10 000 mètres d'altitude bandoki bake kozwa mokili ya DC10 mpo baza koningisa boye mpo DC10 ekufa papa ngulutu akufa na avion ezali bandoki ya bamindele te nakombi atata mwana mpe molimo santo amen. Merci Papa Bobe. Bwana kusugisa tuzali kolela tango nyonso tem oyi kobima tango Papa Fumalo aza kotika biso bakimbangiste toza koyeba lelo oyo ekomi yango ke atango wana matembele ebanaki mingi te tango bafumalongo badenge na kotima losala makambo na ye bato oyo okomona na ndako aliaka matembele te kolo wana mama azwi te kaka mwa matembele bameki yango eza kitoko balami mwa matembele bale oyo lisusu ndunda nini oyo matembele oyo eliamaka te oyo nyonso oyo yangenda kaka koza kosala makambo nzoka nde bapapa baza koluka nini po ete bolamu ya biso nyonso papa Simon Kimbangu ndenge alobaki ete ndenge ayaki na mokili ezali te peut-être mpona moto moko to loposo yindo mpo na mokili mobimba papa Mfumalongo papa Dangenda bandaki korepeta ngo ntango nyonso ete na bakontina nyonso po atambola mpo na nini ayebi ete bato na ye bazali kuna bazali bato esika ya suka oyo akonde koloba soki na niatikaka kuna makambo nyonso esili papa Bobe wapi wapi Australie na sanza ya mer loba nani kasika lajeluye tozali koprofite journée ya mardi po mingi toyebi te histoire ya lingomba ezali ndenge nini surtout makambo papa Fumalongo papa Dangenda bapapa ezalaki ndenge nini tozali kusala nde badécouverte tokoprofite mpona koyeba ndenge nini ezalelaki e objectif bapapa ndenge nini ndenge nini mpona nini papa Simon Kimbangu yakani lelo oyo aza kokanga makala yake oyo batata batikaki oyo batata batikaki oswali papa nakombi ya tata mwana mpe molimo santo ndako ya nzambe bandaki deja kotongama depuis 1976 ndenge papa mbenza alobi tata na alobi okoki kofungola ndako ya nzambe te pamba te esika moko okomi nano te kontina moko bana na yo mpona na Australie il faut nano okende kotala bango mpo ete ndako ya nzambe oyo ekofungwama yango wana programme esalamaki ndenge nini na cadre ya conseil écuménique des églises assemblée générale ya conseil écuménique des églises ezalaki prévu na Melbourne kona ezali mosika mpenza koleka bachine il faut même 2 jours ozengaka na avion mpo okoma kona esika mama ya oti yango wana papa akendaki azwi mpepo ntango azwi mpepo avant koma na Melbourne ayebisi mama mama oyebaki ke tozalaki na tata wikisi Raymond azalaki un des collaborateurs ya papa azongaka nsima mais eloko nini esalaki ye on dirait kayebaki kalingi kokufa ayeba kosenga papa bolimbisi alors en plein vol kona avion kona jimbo jet papa ayebisi mama ke namoni buta wikisi Raymond aye koloba ngai papa naleki mama alobi elingi koloba nini alobi namoni kaka akufi. Alors avion ekomi na Melbourne bamembre mingi ya conseil écuménique des églises bazalaki na pepo kona bamoni kaka bato okomona bato balati pembe kasi mwindo akoleka utosirage bakomika kombo Diangenda église kibangiste bango bayebi français te eloko moko te sikoyo balobi éminence bato na yo bazali awa bato na ngai bato na yo bazali awa papa aza kopusana atali alobi
gaïde diangenda yo mona c'est moi qui bango hein. Est-ce que Badigo peut savoir pas tete alors que Togo peut savoir tete pour nani est-ce que yé Simon qui bango ayela kika kabino bato mwindo kona na Afrique est-ce que bozo mona te que biso awa na Australie pe bato mwindo bazali awa il faut à libérer biso yangwana talandenge tozalaki ebele bamindele oyo bamindele ntango bakomaki bao bayaki kocivilize biso ezali bangelesa bazalaki à peu près 300 biso tozalaki à peu près 500 000 ya bato mwindo pamba te kona ba vrai bato mwindo mais soki okokanisa mondele alors yangwana tozalaki sous direction sous colonisation ya reine d'Angleterre basali nyonso po ete basilisa biso soko mwana mwasi ya moto mwindo azwi zemi ale soko aboti bakopesa mwana sirage po ete mwana akufa alors biso na bandako tozali nango bazoleka na babildozer po ete basilisa biso loposo mwindo yango wana pasi oyo tozali komona ye Simon Kimbangu ayebi biso to ayebi biso te ntango baza koloba pasi oyo ndenge baza komona kona mama moye kokanga nini kokanga motema ezali te mama bandi kolela tabene aza kolela papa mpe aza kolela mpona pamba te kotala pasi nini loposo mwindo bazali kolakisa bango kona na Australie simango bazwaki rendez-vous mpona okuta na salle ya conférence mais na conseil qui menait que les églises bango nyonso basalaki mokanda pona ko dénoncer makambo wana la reine aza kosala ndenge nini aza kosilisa bato mwindo kona na Australie na traitement ya mabe makambo ekendaki ezala droit de l'homme ezala banani moto moko apesaki réponse te papa te moto mwindo so azokufa tina moko ezali te yango wana suki so azali awa soko totali ete toza te yango na pambeza makambo Australie yango wana ava ete tofungola ndaka nzambe to akei kozwa baoyo bazali kuna ye moko ayebi soka secret ye moko kuna nde auti kuna nde ake osala mosala na ye mama anga nazali kuna aza komimela ye azosisa makambo nyonso awa ekomi papa aza koyamba bato zomali papa aza na Australie soko akendaka na avion nini soko papa makanishi na baservisi bazaka wapi toyebi na biso te. Merci, Papa Bobé. Donc, les gens qui ont évité, Papa Dina, ou bien Papa les Blancs qui ont évité, les gens qui ont Tata qui ont Mama qui ont poussé, un peu de cause. Mkusu bisonge ngejabuda kipaka na mkusu nakomba tata mwana kitamo mosanto lisese papa apesi mbaka mkusu ye mumbene c'est-à-dire les années qui tiraillement donc etumba donc les années moi lit gozala principal donc ezali mpaka mumbene mkusu donc ezamoni te tuma moko moi concurrence de kamamona papa kutoloba na komba tata mwana kitamo mosanto donc concurrence